Voilà, Congo Suisse Télévision, toujours au chevet d'actualité. Madame, Messieurs, bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez à travers le monde. Bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Little Côte. Vous aurez le plaisir, il y a qu'au présenter Bino, moi, votre humble serviteur Jimmy Boyembe, autrement dit, l'ambassadeur de la joie. Je suis là pour faire un grand plaisir. Boyembe, qui est la situation où ils allaient prévaloir dans la partie est de Cannabiso, la République démocratique du Congo, précisément dans Nord Kivu et le Sud Kivu. La population est vraiment dans la terreur. Oyo, Bakoufa, qu'est-ce qu'on doit faire? Mais c'est une situation Oyo éthique qui peut comme indifférenter les artistes aussi. Ils ont préféré manifester attention na bango na bai Congomani oyo bazali libanda ya mboka pe bao bazo souffrir na niveau ya Goma. Nous sommes des Congolais, nous ne sommes pas de Gabonais. Nous devons protéger la nation, la seule nation au Tikameli Zali, la République démocratique du Congo, avec une superficie de 2 347 410 km² et nous n'accepterons jamais même 1 centimètre de notre pays soit légué là-bas ennemi et surtout le pays comme le Rwanda. Je vous rassure que Rwanda a une superficie de 26 338 km². Au Kokota na Congo, plus de 89 fois, c'est-à-dire 90 fois. Mais qu'est-ce qui explique que le Rwanda a sa la longue marche sur la RDC? Parce qu'il y a la traîtrise et à niveau, il y a un bon canabiso, il y a quartier 3 na Tchango, résistant, en tout cas, il faut balanda la démarche et à Monamboka. Martin Fayulu Oyo a initié déjà la cohésion nationale, mais il a été mal compris par les autorités. Mais le danger Zali n'apporte. Alors, recourir à la même procédure, même démarche Oyo, Martin Fayulu à Sengaka, qui est la cohésion nationale. Bon, mon même meeting, il y a cohésion nationale, il y a la théorie à Mambenga, je crois, na Njili, na Tchango. Donc voilà. Alors, j'ai un grand plaisir, il y a Moko, il y a Langanzembo, mais Zali résistant. Comme il y a dit, Mopanga, Opa Yembeli, démarche oya basango et papa épiscopo pour na Pédamboka. Bonjour Onderonangai. Bonjour papa journaliste. Bonne santé. Et Manangula Nzambe, les ambassadeurs sur la mission. Moi le bamo ko bande retour ya Congo Suisse ba kolanda yo comme nani ozalaka wapi et puis ozanani. Merci papa journaliste. Comme onangai Dieu merci. Dieu merci mopanga nde batebe babe ngai nazali malgré nazali musicien nazali be frère. Dieu merci mopanga nayembaka. Nazali compositeur on a composé là-bas Nzimbo ya Nzambe to ya mokili ndenge lobi Bible elobi ke semble pour na mboka no pe lipambulu ezo dépend na mboka na yo nga plus que nayembaka mingi banzimbo ya mokili te mais banzimbo ya mboka oyo écoutez msambu ba congolais oyo écoutez ba congolais makasi côté les mapuna ko bundela mboka aujourd'hui banzimbo mboka lobi alors lelo. Est-ce que pensez rappeler qu'un jour au salon Nzembo pour na mboka to pour so sala déjà to pour aux ans de quand ça sala pour na mboka na yo pour na bande ko balanda parce que monsieur balaka édifié à travers les chansons. Merci papa journaliste. Na vraiment na posate ko baki ko sa bandi mboka déjà na composaka. Nzembo ya mboka, c'est-à-dire ya pays, ya nation. Je ne parle pas ya mboka ya village. Je parle mboka contre pour na mboka, pour na mboka qui était mboka, pour na armée, pour na ba politicien, pour na c'est-à-dire pour na kaka mboka, pour na sensibiliser. Vous so yemba déjà? Naïmba déjà belé. Monsieur Banze Monini. Naïmba liboso ya aigle ya Congo, le ngeni banze Monini, rappelez bande ko bakolanda. O Banze Monini. Naïmba Nzimbo wana ezaki na o Fayulu yonde aigle ya Congo Fayulu a souverain bana este balembi ko kufa Fayulu yaka obikisa bana este na Naïmba ngo déjà Naïmba ngai na dali mambo SID. Ali mambo SID. Vous allez membre ya SID. Parti ya Martin Fayulu. OK. Martin Fayulu musu bande musu ba ko déranger. Ali membre ya SID. Nous aimons la pour mboka. Naïmba pour la mboka. On laki na nzembo ya cohésion nationale naïba mi balé. Et là dami balé déjà na ba groupe monsieur déjà et ezali. Donc yope makambo ko le na est oyo ba M23 ba ko déranger Congo na nanga. Donc yo pe o penser ki koyemba Nzembo moko na makambo ekoleka.
na passé qui ont déjà ndenge cohésion ba ko senga ke oyemi nini o critiquer bango ke Martin Fayulu lobaka cohésion ba boyaka te po oyemi ou bien encourager que cohésion salama. Merci papa journaliste na critiquer mututé na yembi Kabila na yembi Katumbi na yembi Ambongo na yembi bango nyoso c'est na sangisi na kipete na mambo SD mais na kipete na sangisi batu nyoso o na yembi bango pona to bungela mboka pe mboka o zamboka na biso tena este ba mama bazo kufa ba papa bazo kufa vraiment ils ont ça biso passe so to continuer kana politique yo vraiment ekuza mabe yango tu na pour ça tous les Congolais baya tout va na mesa peut tout la vérité na minzembo ya vérité tout va na mesa. Merci madame monsieur, merci, on va continuer madame monsieur. Nous avons un artiste musicien oyo na kombo ya Diemo Panga. Diemo Panga alobi ye ayembeli pe mboka batu ya mbongo bakocha mbongo na bango pona kosunga mboka pona misusu bakende na kopesa ba FRDC ye pa lobi ke na ina mbongo te na mbongo te na mutuka te na eloko te mais na kana voix nanga oyo azoyemba oyemba un objectif ni pour encourager hein lobi alors je vais laisser à ce que batia moi nzembo wana au sala moi playback et beta yo oyemba yango merci tokena merci. C'est moi merci Mopanga l'homme de power. Martin Fayulu président Eli bango le mal à l'aise. Combattant vinanga mongo Jimmy ya SID. Likamba Congo esengi biso nyoso totelema tobundela mboka. Likamba este esengi biso nyoso totelema tobundela mboka. KDC 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 ame ya makasi ya mboka Congo. KDC toko sukendio KDC KDC ba vérité ya mboka Congo. Katumbi Fayulu Kabila Union sacrée biso nyonso toute l'opposition tovanda na mesa po toloba vérité. MMA 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 Sambe Sambe opisanga Congo oyebi Yeswe Sambe Sambe nanga opesanga Congo oyebi tala baini ya Congo batelemie balingi mboka ebonga te batelemie Koizo nationale Koizo nationale secrétaire général de Vos Kitoko, secrétaire Chadare, PPRD, pour l'opposition de Sangana, ils ont nyoso de la cohésion nationale, opposition fait majorité. C'est moi qui merci pour prendre le débat, je ne verrai jamais, merci. Cohésion nationale, cohésion nationale, cohésion nationale, cohésion nationale, cohésion nationale. Piano Blaster Viajeta Vinanga ya Emima. Merci. Tovanda na mesa toloba vérité. 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 Papa Fayulu lobande vérité. Lobande vérité.
Katumbi loba de vérité, Papa Kabila loba de vérité, Herman Kabundi loba de vérité, Mese Penge loba de vérité, toute l'opposition loba de vérité, toutes les majorités loba de vérité. Ah, na mesa, na mesa, na mesa, loba vérité, loba na mesa, loba vérité, vérité. Kongweke, ah kongweke, ah kongweke, ah kongweke, apotel biso Kongo, kongweke, apotel biso Kongo, kongweke, sokufa pona nyinyango, sambe, sokufa pona nyinyango, obanda na mesa, loba vérité, obanda na mesa, loba vérité, obanda na mesa, loba vérité, obanda na mesa, loba vérité. Tombola, Matissa, tombola, Matissa. Adi merci Mopanga. Mama ngosma, ekangi bango ngosma. Ah, mama ngosma, ina malembe mama. Mama ngosma, ina malembe mama. Ah, ayaya, ayaye, ayaya. Ah, mama Jenny, shaja mama Emema. Tobanda na mesa, toloba vérité. 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 A combattre Makasi Samuel, Venanga Hervé Junior, vous des Fayoulou, tous les combattants SID ensemble, PPRD, Raïs, ils sont opposition majorité, devant les Sikamoko, devant la mesa pour la vérité. Merci. C'est moi qui merci Mopanga, l'homme de Power, Charles, héritier, à combattre Makasi. Merci. Très bien, merci, Dieu merci. En fait, Tolandio na loyembo oyo titre ngozanini Vérité. Vérité. Mais quelque part, tu as dit que citer tous les opposants, Kabila, Katumbi, et Bafan autour d'une table, la vérité. De quoi s'agit-il la vérité au Colombia? C'est-à-dire, ils ont dialoguer, ils ont sincère, tout le Ah, merci papa. Nangal baké, makamusu est secret. Makamusu est secret. Naimbi kaka ba kuvuta tipi majorité pe naimbi bango. Yo sacré la vie pe na tangi comment il sacré. Et que na ndaku nde toto. Nous ala kaso likambo ezali. Papa vanta bana ni sur ndaku. Papa na bango sur ndaku. Ba yokani to ndaku tambola bien. Ndaku oyo yokana ka tinda ko etambola bien ti. Ya mboko na biso Congo. Surtout vali biso nyoso. Tout le linge sale se lave en famille. Ah, ma ben habiso to tika ba clivage politique na biso bango ba conflit na biso pour la cause ya mboka donc to fanda ensemble Kabila Katumbi président Félix Tshisekedi nous sommes ba fana mais ça to ba cause ni oyo bitumba oyo ils aussi na STT mais na mono tangi pe nanga te na kati bien temps na bige nganga azali opposant malgré si munduki azali opposant quand tu as bi toutes les positions c'est nanga pe tingi nanga to tika ko boma atika ko boma ba congolais très bien merci to comme na suka merci Mopanga message de la fin okoyebisa ba imboka nyonso oyo balandi biso ngana na Congo Suisse Télévision awa okoyebisa bango nini na koyebisa batu nyonso ya mboka oza mboka na biso mboka biso Congo batu oyo même ba musicien ba wemba banzembo ya salité botela ba banzembo ya salité wana ba dire ba décaler botela ba banzembo ya salité to ya to yemela na mboka to sangana nanu ba musicien ba joueur tout a conscience pour na mboka oyo baninga ba kufa na est ba za dete mais biso ona ba ba to yemela masanga to sa kindumba ba loyenge to tika ngone swana to concentre pour na mboka to ba cause nini ezoleka na mboka biso ndembo biso ezobonga te bema ope azala pousa ko soutenir ngai
à soutenir ngai, Mon numéro peut on ça va bien. Moi numéro téléphone ils ont tout bah na émission d'accord, c'est pas grave. Merci beaucoup, merci Mopanga d'être venu. Madame, messieurs, merci. En tout cas, c'était juste là une petite émission au Sali pour Koto Laksabino. Balanganze mamisusu ba on se distrait karaté. Ba on monsieur ba on peut s'appeler pour nous contribuer, pour nous compatir na bandeko ya c'est parce que nzembo oyo titre la vérité, les linges sales se lavent en famille. Donc il faut que les autorités politiques ou administratives aussi tout fanda tout solo là. Et nous sommes derrière le FARDC. Moto à cause soutenir Pendeko. Oyo peut-être va manifester pour vous là parce que pour nous sensibiliser. Pour un clip. Il est là. Bon, pour un clip, il a besoin de faire un clip. Il opposant aux politiciens aux allées au Landi au CP Nanzembo voilà. On peut contacter Bissot, tu as contact naie, akoya, ako prester, tu ça la malade mingi, tu soutenir na moment oyo. Ndeko aboy naie ko kende ko mila masanga na aéroclub, ceux qui aéroclub, je sais pas wapi, wapi, te albi à compartir na est. Merci en tout cas bon émission, merci na fou de parler pour votre aide. En tout cas, nous avons pas molayo. Bande retour ya ba résistant sur quartier 3. Hein, que ce soit pas Océan, pour Fayoulou, pas c'est Joël et Jonathan. Hein? À part le frère, il n'y a pas Fayoulou, c'est l'autre là, c'est Junior. Ok. Hervé. Non, Fou, na Junior. En tout cas, merci beaucoup pour nous savoir beaucoup ça là. Baza babinemi à Congo té, mais juste baï Congomani, ba patriotes, ba lingi Congo. Nous on a réussi à Marabon. On a mort dans ce opposé ba alaka, majorité pèse alaka. Merci. Bon s'abonner massivement. Merci à M. John, merci à Jean-Claude Mabanzo. Oh, vraiment, à Zali, à Bimbongo contre Mbongo. Ce qui nous a besoin de retenir prochainement. Ciao.